lelo mboka ekomi na bokipa mboka yango ezokende tala lelo est ndenge bato bakonyokama tala jusque là lelo 9e prolongation état de siège rien ne change bato ya IDPS bakomi lokola bato ya PPRD na takala baza na pouvoir bayebi te tina pouvoir bango baza nango po bango baza kobibundisa bayebi te yango nakomi tuna lelo bango baza na pouvoir misala eza te mais bakomi koutiliser bango likolo ya 2000 francs bapesa lichette. Merci Nabandeko Balandi ya ezwi nzombe ya lola abatela bino nazali sur le sengo ya kuya liso liboso la bino pambate tokenda kaka koluka ndenge tolobaka po ete to ya koloba lokola bakongomani na banzi ete Balandi Océan du Congo na chaîne na biso ya libération bilo baso boyebi ete ezwi et ali esika oyo totombolaka mongongo lokola bakongomani et ali esika oyo topanzaka mpoke et ali esika oyo totiaka litono na nzete po ete ebengama malamu bandeko Balandi matondo bonimbisi mwa moke santé matondo na bino bonso babone na biso ya Océan du Congo bo continuer ko s'abonner massivement boko zalaka décité pe longoni na bino bato bozwaka libako ya kolanda du début jusqu'à la fin ba émission la biso na Océan du Congo. Merci encore une fois na bino bo partage ka yango pe bilo bato bozwaka tango ya ko commenter ba suggestion ba j'aime vraiment Nzambe azangate ko pambola bilo ne tumbo tozali ko sala na bilo elongo bande ko Balandi bobo mesana lobaka ete mosana biso ezali bobele ko ya ko yebisa bino ko lobela bino ezali penza très nécessaire ndenge bolobaka dans le côté français ko tali sabino ko pesa bino mayebisi ezali boko motuya pour la biso ndenge tolobaka ko informer bino ezali bongo devoir na biso ndenge bolobaka dans le côté français bande ko Balandi ndeko moko lobela ngai tika koloba lokota eli français pamba te oyebi yango te iyo matondo ndeko la ngai pamba te lokota eli français yali lokota ya kokotisa moto la bumbu pe lokota eli français yali complexe na bato basusu ndenge bino moko bolobaka lokota eli français yali misolo te yali pe mayele te kasi yali éducation. Pour ce que le côté est français, c'est qui mayele, mbelelelo, motoyo, aye ko boma Congo, ali motoyo, ya le côté ya li français. Yango biso tolobaka mangala la bémission la biso pona nini, ya li pona tina ete molongo mobimba. Toko yebisa bandeko la biso ba Congo mani, bisika inso ezwami bango. Bayoka lolaka pe batelema toali kotalisa la bango te po tolobela bato basi babonga toko kende komilobela la biso bato toali la kati ya pasi na suka ya mboka bakoyeba te tina ya likambo nini bato bakufaka na este bakoyeba te tina ya likambo nini nzala yiko koba na mboka bakoyeba te bozangi ya lotiliki bozangi ya mai bozangi ya biteolo yango biso tolobaka na lokota ya lingala po ete moto nyonso achingola tina na ye po ete akata likambo na ye ayeba kozwa nkanda po ete tosangisa maboko na tina ete tosunga ekolo ya biso tolatisa yango elamba ya sika elongba na elamba ya bato oyo bakokanga biso na boumbu elongba na nsolo na bango mpe ezwa nsolo ya malamu pamba te balobi bomoto bwa moto boleki malasi na motuya Nzambe alobi ebongi bomoto bwa yo bozala ndenge nga na koloba na lingala boye bakoyeba ete na ali moto bayebi ete wana ayiko bundele kolo bwa ye po ete lokota wana ezalaka bobele na Congo
bango bakomanyola yango na minoko na bango pamba te bayoka nini ekobima na monoko na ngai netele sengo na nga kasi nga na boyi naloba na lokoto bango bayebi po ete banyoko nga lisusu lokoto elingala ekosalisa bango monoko makasi mpo bayoka ntango bakoyoka balobi ya solo iyo mwana mwasi wana akotomboka na ntina ete biso tokei kobebisa ekolobwa bango mpe tala ntina totyeli bango bakambi ya lokuta ya mibi ya bandoki mpo ete babebisa biloko bya bango ye atomboli mongongo alobi te alobi biloko bya ye bizongela bango mpo basala mosala kasi lelo lezwi ezwi nazanga moko te naza na ndeko junior mboma oyo ngani ayi tokosona pamba te nalukaki etango molai yango nalobaki ezwi toleka na ye pamba te nalobaki na bino bato ya kati nde mpe bakoboma me mingi bayokaka lokota na nga te kasi nabandi lelo tokotingola mwa malembe po ete bato inso bisika biso bango bayali bayoka mpe bakotola po ete tolibere ekolo wa biso ndenge bolingaka mingi lokota ya lifalanse natalisi yoke nalingaka mpenza lokota ya bapaya mingi te yango mpe nakoki koloba yango malamu te po ete nabotamaka na je suis te nabotami na ngai sikoyo nakoloba je suis malamu ndenge nini oleki wanya yolake kasi soko okalisi na wana nde okolembisa nga otomboli liso nga makasi ya koloba ete natombola lokota yanga ekotangisama na biteolo bia likolo mpe na se lokota ya lifalanse soki moto alingi yango akokota nde bacour lokota ya bapaya ekozala na cour kasi na biteolo bia biso mokolo nzambe akopesa biso makasi ne tumbo toali nango po tozwa mboka na biso bakotangisa uta na libango tina suka bobele baminoko oyo elobamaka na Kongo yango nde bana bakoteyama na biteolo kasi soki olingi okende kozwala mboka bapaya okokota nde bacour po oyekola balokota ya bango kasi na biteolo tokoboma yango parce ekopesa biso ata kolifiki te mpe limemia te soki bango bakotuka biso te matondo na bino banso me koyeba lokota ya lifalanse eyali nango mabe te ndeko na ngai pamba te esengeli ntango mpo vandi na mboka bapaya oyeba me na ekoloba biso tolobaka monoko na biso mpo mopaya ayeba te nini tokowanga tala ntina ngai naleki mayele mpo ete nalobaka lokota ya lingala bandeko balandi jkm mosala tokosala lifuti nango ezali manda na nga na États-Unis d'Amérique na kondiana na nga équipe pola te États-Unis d'Amérique yanga mokonzi na Angleterre Simon Mbemba bisika nyonso bilo boali merci encore une fois la plus 49 la chabiane bokila lokonef en pekato toujours na plus 49 kilame pe bino banso bisika boali mbote mikome ya leso bino mbote mwana mboka mobundela ye koloko mbote mama nanga molobeli mboka. Félicitations pambate na moni bilili bileki molonga lipe ya kitoko makambo kitoko mena komba bino boko bala matondo seke bitumbe ko ke malamu boni na ngambo la bino na ngambo na biso kimia ezalité na ngambo na biso mais tokubanga iloko te parce que tozana kati mboka alibala makambo alibala wana eza ba accessoire mokili objectif na biso ezali combat et ali bon mais à part ça nzamba akobatela matondo nzamba akobatela ndeko na ngai tozonga na mwa mokesima pa matela lukaki yo po totambola kala bilo mwa elongo matondo no na bino na ndenge pe ya boyambanga pe bosepela ete tozana na bino ensemble kasi boni mwa lisanga na biso ya lokoko ndenge tosala ki moto ayeba te boni pe tomona ki mwa makambo etamboli malamu te merci maman boni vraiment ya liboso na kopesa yo félicitations na motema kofongola ozala kanango eloko na koloba ezali moi regret nazanango vis-à-vis ya bakonzi na biso likolo président élu Martin Fayulu ayebi force oyo nga nazanango pe ayebi force ya base oyo nga nazanango yango monaka ba marche ebandaka kaka na base na ngai mais eloko ekopesa pasi entourage on a photo loba yango parce que le président n'est pas savant pour yeba makambo nyonso na ibité entourage ba yebisaka président nini tango président azako kita na terrain ya mibale na monaki ba financement na yo oyo pesaki
on a sala o sengili poto sala tokoloba mingité. Malheureusement il y a eu des arrestations na kati ya ba soda oyo to tinda ki na front yango monaki moi échec pese melete mais tokolemba te toza toujours wana nzamba sala ki grâce yeke basimba ki bango na biloko na maboko mais na be fort to sala ki baza libéré et puis baza toujours déterminé na combat makambo ki malamu matondo mwana mboka pamba te ezali pasi pe mawa tango biso to lobaka boye bato bayike bakanisi ete tokomaka bato toko déstabiliser peuple ande kolanga to yokana ko informer bino ezali devoir na biso ko yebisa bino mayebisika musu bokomaka te ya les devoirs pour ceux qui boyebi te boko betela mabaku ceux qui boyebi te bato ebele division kokomo. Nous avons un grand problème. Bino bato na côté ya lifalasi problème na biso ezali nini na kati eza ya kopola ntangi esekoti soki tolobi topomola lelo bayike tokobunda leso bitumba mais océan elobi mama Pierrette nakokaka mpe na bomba mbindo te soki na bali kobomba mbindo bazanga te nzambe ayebi pourquoi babe yango océan mais mama nde azalaka motema monene soki nakomi bisika ya bomama nalati bonzambe nalobi tobomba mosusu mais tofungolaka bino moke moke mpo boyeba mokole kobeba na bali kotangisa bino langage ezalaka bo aujourd'hui bango bazalaki na balabala ba repousser bango na la police ya bokipa na ba okipa ba komisi bango na balabala na katikati bango balobi tokotelema pe importe dimension tokotelema atako bolinga to bolinga te mais vie ya bana o vie ya bana oyo boko kanisa lobi tosola na to kanine kobima na kotuna mituna na koloba ndeko na ngai kasi soko yoki pasi luka oyeba ochakisi potobonga pour préparation ya le 9 ezali c'est que le 9 ango babongisi nini po eza sima lobi nini ya motuya oyo lamuka ebongisi po peuple que nous ala ridicule te il y a pas un mauvais chef et il y a tout ninga na lekai kaka netando eke koloba ndeko Herva yaki apesi biso version aujourd'hui bato ya IDPS o bazoka na Hervé balobi Hervé azongesa misolo ya bango makambo yango ezali boni tya loboko likolo po tokoloba bosembo lezu pesa population nini ekoleka na kati na bino pourquoi boleka nyaka ya bato ya IDPS matondo mwana mboka molobeli ya mboka na tomboli maboko nanga likolo pona kolakisa bosembo tango na sala engagement na mokonzi ya mboka Martin Fayulu aloba na biso bozoko bundela ngate me bozoko bundela mboka iyo liboso a peuple na lapandai na loba mukolo na kozwa kanyaka ya batu oyo bazana ngambu ya peuple te na nzambu na bawe na peuple babomanga na zalaki a sincère kasi na koloba na bino bande kobokola na ngai toyeba na kabilongi kasi mitema toyebi te na kozala avocat du diable te pona loba ona moni te makambo boko yoka wana nga pe na yoki yango ndenge mino boyoki mais preuve moko na zanango te moyen na zala avocat du diable ezate na yebi te na kondima te pona mona kyango te na koboya pete pona moni yango te mais na yoki pe ndenge bino boyoki ça reste à vérifier ce qui est solo nzambe yimoko mukati likambo ce qui pesa lokuta ekoyebana kaka mais na mukuse na yoka ki ndenge pe bino boyokaki mais na komona boye na zana na information te ça reste à vérifier to yeba nini eza koleka na kati ya mboka mais na koloba na bandeko nyonso boza kolanda biso
biso toko décourager te pour na ba défaite ya bato objectif na biso eza te bomona ki to banda ki lamuka na soki 7 leader ndeko Tshilombo ndeko Kamere bakei mbusa na musa yeko kinde totikali na le président Eli Martin Fayulu totikali na le coordonnateur Adolphe Musito totikali na ndeko Bemba na ndeko Katumbi lelo bango mibale bapona kinzela bakendaki combat ebebite combat isa ko continuer yango to lobby oyo boyo ki décourager binote biso toza na terrain toza ko bunda bitumba na kosenga lisusu na bandeko nyonso ba kolanda biso combat oyo biso to bundaka boye ba ke racine principale nango ezali diaspora boye ba ke force ya combat oyo ezali bino bato wali libanda eloko ko pesa biso passe ezali nini tozali na terrain poto préparer nini o biso to ko sala pona ko renverser bato oyo ba ko bomamboka mais misolo ezali biso te to ko sala be fort personnel be fort physique pona ko lakisa bango que nous sommes forts lelo ba bengi tiango zone rouge c'est parce que nous sommes là na ba idée na ngai na meka comme na peuple ba comprendre Fayulu azana ni na kati ya mboka oyo peuple a comprendre que le sauveur de ce pays c'est Martin Fayulu na mayele nanga na salaka chipoi pona ko tombola président le président Eli na yebi ke Olanda ka chaîne ya mwa océan Olanda kango makasi yo kanga lelo na yebisa yo nini o tokoki ko sala po combat oyo ezo réussite tango na sala ka chipoi mokili mobimbe ningana bomona que le tout premier président obayamba na chipoi na kati ya capitale ya Congo c'était le président Martin Fayulu ezaka na effort mutu moko te ezaka ngamoko na ye pour la deuxième fois mokozake les États-Unis na se coronavirus na lukaka moyen ya ko louer cheval blanche mais loko bomanga makoki ezala kangate soki te mokonzi alingaki amata susu likolo ya cheval nyonso wana eza kotombola mokonzi na biso Martin Fayulu lelo boye baye ko loba na kati ya capitale ke Tchango comme zone rouge mais c'est parce que je suis là bon botala nanu ba idée wana soki na ba effort physique na biso to comme na niveau gouvernement alenga président république azoleka na Tchango fo mona ba soda lokola guerre mais s'il y avait des moyens financiers et vendus sur les places qu'est-ce qui peut manquer to renverser pouvoir oyo pouvoir batumala mo bakoti po bakamamboka to komi ko sala na be fort o biso toza nango soki to suki to songi sima je na koyeba sabino le komoko lelo baza ko senga to kende na marche wana to bana meeting na meeting wana meeting na sima marche to ki bolingo bo kende to zaka na deux faces to zaka na face A to zaka na face B to yebi malamu ke non tango to ko senga marche photo komango ki ko sala pacifique pour babo yango te parce que bango bato bazala pouvoir mais sur le terrain to ko koma boy to sala le komususu tango to zo bima wana to za maboko pamba to za na protection moko te to za eloko moko te ekoko sala kendo bako kima bango baye bazana minduki bazana ba climogène bazana makamunyoso elle bako ko sur le terrain boy biso to za maboko pamba to ko résister te Mendeko Junior bato ya Allemagne kena maloba la yo chaka mungwa balobi batindaki 11,000 na parti na bino na ebiti ya mfumo zitu na nouvelle là mais ya moi Allemagne epesaki $11,000 11,000 wanisaki ni nzambe na ngai matondo mama oseya ngai nazali animateur likolo nanga bakonzi bazali oyo bakokamba parti oyo basimbi makasi ya parti nga nazana balabala nga nasalaka komba balabala yo yebi yango wana nakolandela yango te mais nasengi kaka na bakonzi pe bandeko na nga libanda bomeka nanu kotala pe ba structure mosusu komba soki tozobunda kotiaka motema place moko te faut tozala na beaucoup de pièges osali kota mama Oseya osali kota ndeko Trésor ki osali kota ndeko Tatiana osali kota ndeko Junior toyebi te kote kosimba amen amen mais soki bolobi ke totiaka mutu boyi soki échec ye kota kokende lisusu place bato babimaka bazoba yango tosengi les 9 ezana musika soki neti batu ya mutema malamu bakoki komonana parce que maman Oseya je te dis que
yeba bien que le 9 ekozala ngwaku. Le président prépare le meeting, bango kuna ba ko préparer le komususu. Alors ekosenga na biso tozala déjà na ba stratégie sur terrain. C'est le moment. Et le kobi ba le pesa ka biso échec. Manifestation et pesami avant un mois. Mais bako benga batu 22h ya komona lobby nango poto sa la manifestation batu bako sala ni. Mwana mboka simba dans le loko la toko ne bosikoyo to tchanano na peuple te. Pour na peuple biso pe to bundaka na mwa lolenge. Mais bino ba organisateur na bino ba place de résistance oyo boyebani. Est-ce que bosalaka ba réunion avant? Vous aurez une stratégie avant, ou bien vous avez un surpris, vous avez un peuple, parce que vous avez reconnu. Merci maman Océan. Je sais clairement. Je sais clairement que depuis que j'ai commencé ma campagne de résistance, je suis une motivation pour motiver le peuple, pour combattre le terrain. Je suis devant les médias. On fait ça dans des efforts personnels, dans des efforts physiques. Il y a un moment où on a besoin de monotov, on a besoin de bouya. Ce qui peut singati. Mais le corps simba dans le place wana bande ko bakolanda so po ezui na tikela ba kongomani o bazoya ko ba mémoire mituna nanga ya mwa mungwa ezangate po pesa nkanda mende ko ngai moi le sanga obiso to yokanaki moi makambo to saki équipe pour la té mokonzi ndeko nanga na nzela papa le bolojo pasteur siko nani ayaki koteka bino mekana ko sona parce que ngala bino peto kala moi cuisine moko na moi base moko to mais ça ki ndenge nini ke to su financement mais to accomplir mission. Comment c'est yoza makambo mais oui il faut pena tout na la yeba. OK koko fa Yesu Masia Mungu nazalaka kaka bino utolo bango awatema moseya Yesu azotambola nzoka nde kaka mutu oyo bapesaka saki ya kobomba kambongo ye wana azalaka moteki Masia na combat na biso. Je vais dire clairement il y avait des traîtres et puis bazati lelo bazali ba traître ba kolia deux camps akolia na ngambo boye akolia na ngambo kuna ba tutango ba kolia kotoyo okomona ke kuna ake trahir kuna epa fallu basali boye babongisi boye bino bosala boye po bosala boye yango omona kama kamone simba kati lokola toyebi bato wana turo makambo nyonso tokosala ekosimba très facile ekosimba to comprendre makambo na retard. On ne savait pas que non ndenge tozawana bandoki pe na kati bazali mais lokola lelo tokomi koyeba ndoki na kombo na ye na yebisibino que non ya turo yo makambo kozala bina file IDPS est menacé base la bino moko na ville babandi moi ba geste ya mike pour na ko empêcher meeting il y a les 9 maintenant tant bataka kabino wana pourquoi bo mitikaka ke ba beta kabino bongo au lieu bino na bango bosala pe affrontement empêchement on ezalaka po bozangi biloko to pezalaka faiblesse moko na camp ya peuple omoni lelo soki chango babenga ngo son rouge c'est parce qu'il dépesa meli pema c'est pas une petite chose baba le bakeno chango ça son rouge mon seya et puis le baba tina RFI eza chose grave eza eloko pamba te na yebisi yo boye batu ya IDPS ba komi lokola batu ya PPRD na takala baza na pouvoir ba yebi te tina pouvoir bango asana ngo po bango baza ko bibundisa ba yebi te yango na komi tuna lelo bango baza na pouvoir misala ezati mais ba komi ko utiliser bango likolo ya 2000 francs ba PC lichette na mona mukolo wana mboso ya na municipal batu ba ko bunda makofi likolo ya 2000 francs congolais. Voilà quand bango 10 000 APC. APC appela ki bango 10 000 APC. Nazaka na carnaval pour la préparation ya le 29. Na komi na municipal wana parce que tozaka na ba moto, j'ai vu comment mibali ba ko bundela 2000 francs. C'est pitié. Yango tolobi na biso boyike non.
biso tokolemba combat oyote. Nous avons la chance ya komona un leader comme Martin Fayulu nzambe abattre la papa wana mutu azo sa vie na ye a danger pour na paix. Mais wana eza soufflesse wana azo souffler biso wana azo réveiller biso azo lamusa biso. Président élu a 5 marche le 15 et raté a 5 marche le 29. Est-ce que l'on connaît pas bino bo comprendre en côté awa alobi le 9 azana meeting nzela ndenge mutu afongolela biso nzela ke peuple faites attention yango wana mama océan biso tozali bato oyo toza kobunda nakoloba bande konanga boye boyeba ke soki lelo tokosenga lisungi wana eza pona kolia te pona nini te mais ezali révolution nauti koloba ngo awa ke le président peut demander asenga marche pacifique politiquement mais biso tokomisa ngo révolution parce que eza ba stratégie biso tosalaka nango wana yango tosengi na bino soki ya solo biso banso toza na souci ya mboka oyo lelo mboka ekomi na bokipan mboka yango ezokende tala lelo est ndenge bato bakonyokama tala jusque là lelo 9e prolongation ya état de siège rien ne change yango tosengi na bino vraiment soki ya solo bakongomani bisika bozali pasi oyo eza na mitema na bino c'est le bon moment. Le président Eli a fongolé le biso nzela eloko kobuma biso kozanga misolo na mabenga na biso soki tozalaka na yango mboko mbele échange kala. Mais na lobi est-ce que kaka etumba ngo ifo ezaka ya misolo bitumba nyonso soki misolo ezali te bokolonga yango te. Na uti kopesa exemple la Biblia awa Jésus Christ mutu oyo nzamba tinda matambo na misolo bongo soki misolo ezate bitumba bokosala ngona ndenge parce que lelo natango pe alikamba baki petelo kele koloba voilà lelo boye tokoki kosala manifestation tolobi no toza na parler toza na meeting na Sainte-Thérèse mais biso toanga totindi déjà parce pion baki ne parler du peuple baki ne être et puis place wana pe bato IDPS basi je rappelle wana IDPS pour le moment à kosala biso le côté maman océan IDPS soka zaka moto kosala biso loko na lira memela ki biso wana mbeli déjà yozo azo ba lisusu akoloba eloko te c'est parce qu'il y a des puissances biso tozana ngo ndeko junior est-ce que bosaka ka bokei meeting président il est à lobby fumu muzitu fumu boala à lobby et après tout bopanzani bozomona te ke il faut bomilengele po bobima mbala moko ou bien bozana eloko mosusu bozobongisa o nanu pe peuple mosusu ayebi yango te eloko na yeli awa ezali yango wana na lobi boyi ba marche eloko moko eza te alors to profiter na occasion oyo profiter na occasion oyo na ucho bango awa ke non ba chaka motema na eloko moko te ba tiala ka moto moko motema te to kabulaka to pesi kuna ba ke na front to ebite ndani akobeta nyama po nyama kweya amen eloko na yeli yango wana soki ya solo lelo déjà toza début ya semaine manifestation kozala fin ya semaine soki makoki mona ni mikolo oyo on va mettre des choses au sérieux et puis tokozwa résultat pour na mokola ya nef bande ko balandi aweza yezu na kotikela ndeko pamba ta yene yezu akokai pe koleka ye moko po yezu ngala tika amona mboka a s'exprimer lokola congolais mingi na analyse kuna nde nazalaka pour la question réponse ya bongo na kotika ye abengi de lombango lobi ngana ye po nyoso melikaki to tia yango lesika kasi lelo ezaka ndenga pe la lelaki ya koloba ete berger azali ndeko nanga papa ya David soka yebaki ke David ayoko ebundala Goliath alinga atinda David te selon molai taille pe monene mais soki pe David ayebaki ke place on a kokende ezali lolenge boye mais David tamsanga akende kotika biloko te po bayaya David tala bango bingambi mais papa lobi kende kotala bandeko na front nde ya lobi yekuta lobi ya to milengele biso to kosenga to bongisa
David abimaki na bibundeli pamba tazaki moboko le bampate ndeko nanga. David avait l'esprit de Dieu. David avait l'onction divine. David avait les armes spirituelles. Bibundeli bia molimo bilataki na batika kango na ndako te toko kene marche totiki tozela te tango balobi marche tango balobi meeting biso to ali nango ekutani bato etiki bato ekufi bato yango ya kosenga tobima na biloko bia biso metala lelo moko bwa biso bako lukane ye na bandiko ya deux pèses toko linga kotuna nini ekoleka toko yeba pela kosembola yango te bongi moko azala mais ba mesusu balobi ba ye kolanda ye pamba te ye plan ba yebisa ki sanité komi passe bande kolanga yango toko bela le 9 bande ko bakelo kwa David ba ye mitingi mais ba ye na komilengele po ba yebi Goliath akozali boso tango bakokuta moto wako finga nzamba Israël bande ko to bima na famille cela veut dire sort na croquis politique parce que langage ya président Eli akoloba lokola ngai te lokola junior te parce que za politicien obanga bakangai azo banga soki akei ba brebis ba panzani parce que bakoluka par tous les moyens ba bimisa ye fautif libanda ya mboka yango biso to koloba ba brebis tango bakoya lokola David kotika biloko na bisiko bato bako bundetumba ba okutana na Goliath bango ba milengele bande kolanga to milengele junior malobo mboka yo ndeko langai mama Oseya merci mingi na ye lisusu pona koyebisa bandeko oyo bakolanda nga Gédéon ba ye na kobundisa ye pe kobotola bilanga na ye batata na ye libota na ye mboka mobima bakolala nzala epi baza kobotola bilanga wana na tango ya kobuka bato bandima te ke Gédéon akobima héros me nzamba benga ye aloba moto musute kaka yo moto libota Manase yo nde moto na kopesa kaka na makasi za nango na force za nango na courage za nango wana yo moto kolonga ba maleka balongaka Israël tekalaka na kimia na yo kozo su deuxième point ya David tango nzambe atindi Samuel pona kokende kopota mafuta na bana Isaïe David na kati ya bana wana azalaka te ezaka Beliab ezaka Bashama ezaka Bashida mais David azaka na forêt kuna pona kobatela bampate or bampate wana ezaka formation yango na ucholoba to kota motema keno mutu oyo akozwa komba mezayete to koloba keno oyo nde mutu akozwa biso victoire mezayete yango na lobi to mekaka kotala ba côté nyonso amen to meka ko toucher tous les côtés to yebi to côté to kozwa na uti ko pesa lisese ya bokila tango boko ke bokila koloba teke ngamu na kobeta nani nyama munduki parce que nzambe na kati na bino alobi kombo ya mutu te kombo ya mutu koyeba na soki nyama sani ni akoyi bilanga na biso ebotolami bilanga na biso ezali Kongo tala Kongo ndenge to konyoka tala Kongo ndenge to koloba yango nzamba apesi biso mwa mayele ata ya koloba mwa courage kobima na nzela po kobima na nzela wana soki to vanti makambo to mettre makambo sérieux tout doit changer nyonso ko changer parce que kaka nzela wana ezoko bangisa Martin Fayulu mokonzi na ngai asengi marche le 15 bomona ki ndenge bachaki ba char de combat na nzela char de combat na balabala yebisa ngai soki biso tozana bibundelité to ko mettre face ndenge na biloko bongo ekosimba te yango boko mona kendo makamno ya kosimba te junior soki lelo bande ko babengi yo babi bapesi mbongo est-ce que musale ko salam mama Oseya ngai junior lelo na lobi yango liboso ya mutu nyonso soki mutu apesi ngai mbongo pona komba oyo eke komba wana salami te makambo wana simbi te ape bopesa nga so mbongo te et puis soki mutu apesi nga mbongo pona komba oyo eke makambo simbi te na lobi yango liboso ya mutu nyonso mbongo wana ekolakelanga mabe mais lokola na yebi oyo nga nazali lokola na yebi oyo nakoloba lokola na yebi terrain na nga mokonzi mboka Martin Fayulu manifestation ya kosala na chango bakomi kobanga Fayulu akita na chango pona ni po ba yebi force oyo komi na mutu komi si chango na force wana ezabiso batu misute mais bokibe balabala bokoti la kati na yango na sengi
biso to kabola ba charge na mutu nyonso mutu na mutu ayeba ko assumer responsabilité na ye et surtout de l'eau à terre. Voilà, c'est leur capacité à force na ye biso lelo tokozala awa président Martin Fayulu mokonzi mboka banda na banda ke mission mokonzi ala mokana uti lo ba communauté le coordinateur le Adolphe Mozitu Fuma Boala mutano na yo yango wana totikala toyebisi bango ke ngai ndenge nazali boye toko surprendre le président élu toko surprendre le coordinateur ya Lamuka. Amen. Bo sali makamu so sali yango bango ba yiki ke basali to sali bango déjà mingi maman c'est ya de ko chilombo lelo akomi otambola na changu fo mona mais eza banani eza bino ko bambake mabanga yango to sengi ngalelo na ye eza début ya semaine meeting eza na fin ya semaine lelo na koya lobi na koya na lobi na koya awa pona lobela ka likambo oyo bandeko na ngai soki to wangani keno diaspora aza iloko tese ke wana to komi bandoki na lobi yango na miso batuke signature principale to force physique na biso ya komba oyo ezali bino makasi ya komba to ko buni ezali bino soki bino bolemi nzoto mboka ebebi wana tozolo bango pona ko flatter te tozolo bango pona sentiment te na yebi ona koloba yango lelo na ye na tolobela mboka Kongo na ezui ya koyebisa bino même bopesa bokipe wana te totala kote to kokende lokola bitumana ni tobundi yango tolo yango te moye to le manzoto ezate to forcer kaka suka nzamba kotika biso te komba biso tozo bunda nzamba za na kati bakoko baza na kati mfumu kimbango za na kati peuple c'est la voix de Dieu tokolonga yango mais na sengi na bino bofongola mitema nabi ke kuna passe pesami mbia ke ko beta mais avec $10 $20 $50 yeba bien ke na Kongo za mbongo bene et ko permettre biso to sala makambo wana po to yeba kozwa elonga bozonga na kati ya mabele mukomo ko mama Océan le président Martin Fayulu ibisanga boyi batu oyo baza na diaspora wana baza batu mitu esalaka soki bakomi awa na makanisi oyo bango bazukuna libanda na mwa mayele bango bakezwa libanda baye basanga na bino 2 ans c'est trop beaucoup ko changer mais bakoya ndenge nini chilo bakomi kotala bango misu mibale oyo aye alobaka boye bokanga ye yango tolobi bino bovanda kuna mais présence ya bino ezali amen ceux qui botindi c'est que vous contribuer na combat on a plus que biso bato sur terrain ngai na koma boyebi ndako na lala kate batama oboya kimage pa na ye mais ye pas comme ciblé vraiment pas ye pas comme ciblé okokimela wapi donc ngana komi kobanga ye pas komi kobanga moyen muta supporter moninga ezate mais choix ezate nous sommes toujours là ceux qui koboma baboma ceux qui kokanga bakanga moyen ezate tozo kotaka na terrain bien que koloba bien que ba menace bien que ba attaque bien que ba accusation mais on est sur le terrain on a kosa la combat na ye ko yebisa bino ke combat oyo soki bino bozu yango na mitema te yeba bien que mboka ezokende matondo mwana mboka penza Junior Mboma vraiment nazali susu na esengo pamba te to bungala ki mwata molai kasi na oke esengo pe po ba petit ba liberaki bango na banzi pasteur alandi na banzi ndeko langa otokutala ki lanzela papa le bolojwa alandi équipe pour la te mana na ngai mokonzi na ngai to lembate bana bazali mais pas ezali parce que na kati nkangi moko eye oyo tozoluka moyen ya kolongola yango kasi na makasi na biso tokoki kolonga pe ko changer nzambe yali na ndeko moko na Biblia bayaki kotikela ye prophétie ke akokufa mais tango ndeko wana yoki prophétie lokola yebaki ete misala na nga ekoki ko changer kufa na nga abalukaki atali mira alobi nzambe si te souviens de moi aujourd'hui nga mombolo na telemaki et nzambe ya clin d'œil alongolaki kufa liboso na ye ndeko na nga ngai na yo soki totie molende telemi lokola bato o balingi bonsomi bwa babango po ete lobi bana na biso babunde tumbo yo te bankokolo balobaki bakobunda po biso tozala malamu bana bapapa na biso baye kobunda bapapa balobi tobundi etumba o po bana biso bazala malamu biso bana toye kobunda biso pe tokomola bato ozobunda po bana bazala malamu pe bana bayesu kobunda bana na biso bayesu konyoko ndeko bako tomola bangelo na biso tokozwe pe melite
tosangana toyika mpiko po tobengana banguna ndeko mwa maloba mibale ya suka mpona bokabwani mpe numéro no ya telefone ekozala malamu bokabola bisika biso bokangama na esika moko te yoka kasi kointerprete mabe te yoka eloko ndeko no alobi na yo mpo tolonga batiaka mitambuka na esika moko te alobomboka. Oui, matondo mama Oseya nasengi na bamama na nga nanu oyo bamema biso sanza libwa oyo bamelisa biso libele bolingo ya solo ezaka na bamama mama Soleil, mama Wivine, mama Chantal, mama Elisabeth, mama Christine pe bandeko nyonso oyo boza na kati ya France dossier oyo ekoma ya bino likambo oyo bochango na mitema mama Nene, mama Jackie, mama Christine, mama Gigima bino baso bisika bozali tala likambo na yeli bino tosengi na bino bofongola motema tozolonga bitumba bolemba te nayebike mokumba oyo bino bondima lokola bokomina na destination te moye bolemba ezali te tango babimisi bana Israel na maboko ya Pharaon po bake na Kanana ba oyo bazangaki koyika bakufaki na nzela me ba oyo bazwaki bopikiriki tango bakomaki ya solo bamonaki miliki pe mafuta nzoi ndenge za kotanga amen et puis babosanaki pasi nyonso basalaki na mobembo likambo oyo bozwango serie na yepa na bino ona koloba tango zifweni ngonga ekoki tobunda bino na biso po tolongola mboka oyo na bongo bokomona oyo nzamba bongisi pona biso na kopesa bino malheureusement téléphone baby ngai mais nazana kimbambala kaka nazoki nango bongo pona kozwa même appel ya pamba numéro na ngai ya kala kaka yango wana plus 243 82 95 76 227 plus 243 82 95 76 227 wana numéro na ngai soki ozunga obenga tout à l'heure okozwa ngai matondo mama Oseya matondo na yo penza mobundeli kolemba te toyika mpiko bapeti langa vraiment nzambe abatela bino na yebi ete tokokutana force kaka ezala bandeko na ngai na bandi na awa nde totie litono mpona mokolo mwa lelo ndeko na ngai yambo ya yo okomante yoka malamu manyola likambo bandeko no bakolelaka likambo moko mais tokoloba yango tobandi la Genèse tokoti l'exode toke na Lévitique toke na Nombre toke na Deutéronome nyonso la tokokende kaka mpona likambo moko Congo ezwa indépendance mondimela biso mpe pamba te toali awa tokomona makambo ndenge koleka ndeko na nga likambo ya Congo longola yango loko ezali ya banguna longola kosepelaka kotelisaka biso ba exemple bilo moko bato mayele bobi la comparaison n'est pas la raison tobunda nde po tozwa raison si Tolengé Congo. Merci Nakabouya, l'homme puissant, on n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci na Judeka, adorateur, MSAP électrique. Merci na Pape J, directeur recherche stratégique. Merci na Sango Mokondi Parabi Misobanga, Mamour Dangola, la Mokiten na Florence Yamatondo Mido, Anita Babe, Ifoko Yomoto, Mama Dja, Salam Aleikum, Mama ya Moto Mojali, Moto Mozima Mite, Mana Nangai, Mbela Yango et Pesa Melibino, Bobeta Moi Poche, Mama Célestine na France, Mama Célestine locale, mais la Mama Célestine nanga muso na France bobenga ka ba mama Sidonie botuna bangola ba chanter tambela nini eko sala tango mosusu pe bandeko bana pasi to chata Londres nzamba telemisa mitema na bino partout bozali bakoko Lumumba bo continuer na kosala musana bino bana ba patriarche nyonso na beleli bino na ngonga oyo ba papa na ngai numéro na ngai 089 91 340 33 89 91 340 33 Oche plus 233 benganga ndeko yo mutolo baki on a posé numéro po bana oyo bazwa force cette fois-ci tozoluka maite tozoluka force ya kosala quelque chose monde eyoka ke ba congolais ba boy souffrance langage to ko pesa les 9
ekozala langage ya malamu mais soki topesi na biso yango te tokei koaccompagner Félix ingeta na bana mvuluzi nzambe ya lola abatela tout le monde mama Pierrette mama Clémence Dinanga ba mama ya moto mojani moto mozima mite bino tout tozana bino ensemble pour la délivrance de la République démocratique du Congo très tozoluka makambo na wana mikanda to ya nango yo tokutana na yo soki yesu azongi te JKM